bon retumba kotonga mais beaucoup dans chaque jour bolia romelana mais na ngano mo nango ezaki vraiment dangereux makasi ya mo ba moto so pela kati na bango po banolia esika moko banomela esika moko papa na Kinshasa ne papa na Kinshasa c'est que soki ba préparatif ezali principe à saranine moi c'est ça peut moi qui est pe ozoba ezape na ba famille mususu ezalaka moi na bango moi so bala ba famille pe bazwa rappeler que o te biso tozui oyo ezalaka lelo yo po moi na bango matière bobunda na moi pe mambebele zabe na quand même on dit à la fille à papa non moi pe atala rabiso lobi atala rabiso boy aza bino tuboloba yepe ya pou été attends luka muto kanga so yebeti so nevite nene atambola bongo comment pour ndimité so nene na ça ozo pas le so mambo ya nanu ebimi ya la donne ebimi mambo mobali ebimi tout ça ozo pas mambo mobali ebimi et ça là vraiment bien té oh la donne boteli nani mobali oh na tout ça kuna pe mamu mulu babio mobali abanane ka ah ouais DKM Flash TV 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 quoi kubagaki ya tintunga be mission ni yansi makambo nyonso tout pas comme les autres mo plus mabidi mais katuka ba place nyonso betela mukaka wana chaîne na beto kitoko biso nyonso to s'abonner bo s'abonner ba s'abonner na veut dire chaîne a bien mon PPE donc to s'abonner massivement awa so lingo mona bagaki ya bion lingo mona ba émission ya bion ba télé réalité ya bion ba théâtre ya bion to s'abonner so lingo mona na panzanaka to s'abonner awa na miso bozo agene mutaboma papa boklo na ngayo na so bino bo saone bo mo bagaka bien be formation bien ba film bien kuna bisika boyebenga na tuite na longa na koma awa donc beaucoup dans awa na acteur bolingaka ba artiste bolingaka ba comédien bolingaka na kata DKM Flash TV donc tout ça monnaie olingo na vie réelle ya ba star na yo olingo tala ba gag ba film ba émission ya kitoko ba elubu ya kitoko s'abonner makamba bien nyonso tout quoi na bala na beto atange na kanda beto sekisange mboke lengi moke zola bona ve me muta sekisange tout la fois mo mani sange kanda DKM Flash TV DKM Flash TV avec Barbine Mungundi, la capricieuse de la presse. Quand on a bête la rabino, c'était micronos, pour s'abonner, pour partager, pour liker, pour commenter. On a bien des petits rabino, courage à cause on a sous liboso na bino. Vraiment merci beaucoup. La bino bande konos, pour ça scotché branché. Ah, on a DKM Flash TV. Merci beaucoup à notre boss Papa David Ekanyama, notre boss David Ekanyama. Merci à notre caméraman derrière la caméra. Merci beaucoup à Didier Koulou Motema Odile Makaya. Merci à Kijabord Nejaki Manyungu. Merci à Mamine Zumba VIP International. Merci beaucoup à Félix Infouilou. Moi, à London, il y a tant vraiment beau tellement ébélé. Bande Kouboling Arabi, Sobiso Petoling Arabino, les autres dans la Prince Luamba, Togo Mega Roussola, par rapport à l'actualité, et les biso par rapport à Makambo et Zoleka, Tomoni a Kirin Dika, Zongi, tout le monde d'autres martelé Mingina et Kirin Dika, parce que Makambo Pena, Kolobanakati, Eza ébélé, Togo tapé dossier solo. Il y a José de Londres, Ningi Bazo, Taxi, Boye, tout ça, tout le monde a live et tout ça, mais qui est Zongi, vraiment tout le monde est un peu comme Solango, na Prince Luamba, Ezaponanini, bonjour Prince. Bonjour, bonjour à l'internet tout au Bazouli Bakou ya Hollanda Bisso partout dans le monde, surtout pour abonner il y a chaîne Oyo. Merci na yope ndingo penser na ngana plateau na bino alelo na profiter na occasion on appelle ça vraiment bébé Chico mannequin à Château Rouge bambo te place azali bébé Chico talarayo tango ko à Château Rouge ezara tombé pe mon vieux actrice motomètre Beba Zibeba pe chef de ville Papi Sapo Inoteka papa na Gaël ya babi mazolo ngameti na poche motemba batoyo masamba la grande dame pe couple pastoral e fanda Zabongo balobi papa la prophète Mediaka na ma Marie Mediaka la rose noire. Voilà, ma Marie la rose noire, je te salue aussi. Presque Luamba to bengi au poto solo là. Tout ça non analyse moi ya batamaele. Tu habité na Ekirin Dika. Li solo no ya Carmel kotonga muninga kubomela muninga libala pona yo esale onde.
Yoka qui message wana tandis que yebike bato moko baza balia balala balamuka bayebani ba secret wana secret moninga tonga ki yo oui est-ce que faut yango ka na média pour mes alliés kirindika ezali entre bon na bango boyoka nezalité et en plus baza na système moko boya ko s'enregistrer ton bozo solo là vraiment nga oloba nandimité Carmel Odia a Rosa Mabongo. Selonga, nandimité, selonga, nandimité. Au moni, pour mes années, tant que le bimi et comme ça la justement, système on a eu tu vois puis quoi ça enregistré mon ninga bengio bo solo là entre bino yo enregistré na makanisi. Moni so ezabongo, bango na bango, c'est que boyokani ezate. Na lobanine. Lelo ata boyokani ba solo li mais il faut mutu na mutu ayebela po mabeko mabeso ekoti mabese ekoti po moni lelo mambo ya ko enregistrer ndeko abengio ezaralon na mauvaise intention par rapport que aux enregistrer pour lobby nini est passé nini eleka na ndingo aux enregistrer au moins mambo ya enregistrement ba audio et bi makalate et zaire pela po mamso ezana vraiment ti lelo nanu ebimité so ba tala épisode par épisode ebima bata non bon ça va mambo no to bimission boye to zana nous mamususu tongo obima so elali to bisusu mususu po mambo na bango wana eza ebele elonga lonsenga na bango totika biloko surtout na niveau ya média eza bien te bayebi ke bozala ki ekiri bayebi ke bolingana makasi mariage à grâce te mo bozala wana bozala ba fille donner bozala na boidande wana bino tout se bima ke oya boma libala ndeko ba oyo baneko benga mobala ba pesa rapport tout ça et mabongo ezoza bien te osopan kobimisa ba vérité ba secret oyo bomba maka ezoza bien te lelo grâce te mo soki ayoki ba blora bongo abi bandeko na nga oyo bango basala ke libala na nga ekufa est-ce que grâce te mo aza suna bolingo na bino osopan Carmel Odia ndenge la go ba resa ki ke o abomela ki zemi tout ça boy libala mninga Carmel Odia na bandie azo bana olila c'est par rapport à la position où il y a l'arme de crocodile. N'habitez ces alarmes de crocodile pour mutu kolela na pasi. Tam susu amone ke na moment wa daki na ngo ya pasi bandeko nzorane bandeko tonga bandeko banolo bagaya dans la zemi boya longoli zemi bali tout ça pour le moment na nous dans Carmel. Carmel même pe manaye o sati koloba. Eba na ngo ozo pa na ami na Carmel ba moment là. Tant que bimisi bablo abongo c'est ça qui passe que bandeko to zaki na ye auto zarana biso to zarana bino bali tout ça alors que bandeko bino ko tumba bono tumba ko tonga mais beaucoup dans chaque jour bolia bomelala mais na ngano mo ngo ezaki vraiment dangereux makasi ya mo ba moto so pela kati na bango po banolia esika moko banomela esika moko facilité moko bezalaki ya kosala ndeko mabe to bango na bango ya kosala mabe ozo pa ndeko kosala o mabe o ndeko kosala o mabe po balingala ki na vrai c'est pas un amour vrai o balingala nango c'est yango ezo bima boue c'est nga roloba yango wana ngai conseil na pesa la que totika mambo po biso so matière ekoti tozana to lobara to sala po bino peto ba matière ekotaka bolobara biso tozala po loba mais conseil ezala ke botika mambo eza roba bien te kuna mura pas tomboka lobi ba audio fo bima fo bima ba yo mura lobi ma beto lobi malamu parce que tonto loba likamba ba audio ti Carmel Odia abengaka nani mura a expliqué que notre kendena relorachou et pas Malika to expliquer mais ngana bala mobilité ngana bala mobilité mais Malika bala mobali lelo oyo Joël Paradis abala Malika na sentiment na été et puis Joël Paradis aza makoloza na nzela libalo fo kufa est-ce que bino aoyeb sa moura or que moura a enregistré est-ce que moura yo yebite que Malika mutabala mobali est-ce que boyebi que Joël Paradis azo kede déjà moni likambo que o na profiter un peu ça va mbote ba Jimo Paradis que Malika bala mobali comme tabala Joël Paradis ngabala te n'habité ce nyo so salema la fête c'est Malika mutabim sambon non ozo pas ndimi angote po
Joël Paradis ba topé ba voyagera ba kena ba ni tout ça ba garçon millier ba ça ba publicité na bango ba ni tout ça moi mkié malgré ba ya mingi te mais même mkié ça oyo ndeko ko ça nini à économiser pour aluka nini abala moi sinaye par rapport à ndenge ezala que Malika bala mona bolingo za ndeni ngemi yono mbali no bozana neti so na poto to libanda za awa tena tuni kala net azara awa bongo bomba tuni nini so azara bomba ndeni sio yono za na papa ndena za na poto kuna ndi papa za na poto papa za na poto te tozo luka ndi papa za na Kinshasa ndi papa za na Kinshasa c'est que soki ba préparatif ezali si pe asara nini moi pe abakisa moi qui épée ozoba ezape na ba famille mususu ezara ke moi la bonga moi sozo bala ba famille pe ba zo rappeler ke o te biso tozui oyo ezala kalelo yo po moi la bango akende na isengo ba honorer pe moi la bango malgré mobala ye ko honorer moi la bango mais bango pe ba lingi pe susu ba ça la plaisir et pas moi la bango c'est raté ça biso mtorozwa to voile moi la mso la ta biso mzo famille moi c'est lobby mais moi c'est na côté na yebi ke mbala balanga ngai pe moi ba sans fin et na zwa na ngo mais na ki peta msusu ba garçon d'honneur to ba fille d'honneur tout ça et là ndeba lata c'est ngam na zwa en charge à soutenir kaka mbana ezalaka et arrive à l'enquête Malika Mania abali Joël jumeau Joël Paradis ozoba eza insensé pendant mon affaire magali pas bimisa ilo mobo voiture oyo ba kina tout ça o ba tamalango c'est Malika mtu asomba c'est ça vraiment bien te bablo abongo ngai na peut ça conseil surtout na Malika surtout au chobala zala calme zala poser mabala na bino zala soko bali faut premier bima zala bongo eza mamba YouTube ola mtu YouTube au chroniqueur au journaliste au mda théâtre celui-là babali après mariage mambebi marara ozopa tout le monde peut grâce après mariage mambebi maki yango Malika zalaka forte oleka nango eza actualité nango eleka mais namona ke ba audio mususu ko bima lisusu héroïne ça héroïne komona déjà que mobala muninga kotina miniature est-ce que c'est important beaucoup de miniature Paradis fa ba Joël fa ba ke un jour à contenir la miniature pour abali chroniqueuse ni abali chroniqueuse de la taraté juste pe maman na épée en compte la miniature ngona bango baza baluba maman pa rencontre la miniature maman era musique maman pa ofingama maman era musique ndeza biso na non yo pense que o vivre na keba so kosani lobby to lobby ana okota miniature na premier question yo po bali po ba retomber ya tenga okota la miniature te po hebini na retomber ya na bon ça mamlanga so bimana moi chroniquer sinon tango miniature pe okota nango yebe miniature okota nango pourtant so wa mbali mo bo na France msusu na Londres wa Londres bali yo mais et en France sorti ka bongo te va audio obima bandika ngo beta ngai to solo là to solo to yo pa na monde ngote yo pa na monde ngo o gérer quand même mibali na monde ngo o lelo so mo ka bali yo so misusu na pe ba miniature obima ti na ngo normal posa na monde ngo on se comprend c'est que yo pe foye ba ke lobby pe ba miniature na yo ekokota mama la bino pe bokilo na yepe ba miniature ekokota c'est normal et à monde ngo sur la minute o da rwaneti nzoka kufi ozopan tango babo minzoko ese mutu mtaka tetene mutu mtaka tetene neni nene akuna ata na chaîne na YouTube tango pokwa ya lobia ko sala ba live ta olemba mtaka eza normal pour fin du mois YouTube faut sanine afute moi de la presse avant la chaîne aí il faut ni ata pour fin du mois Carmela osela ngote te Carmela osela ngote pour nini ye mutu apte ndabwa kilo rangon tanga bois quoi après ces matières mais il faut que tu l'embon pour tout le monde qui na ma Angelica nani sarato la ila rabiso matière yé moko bande ko sela on ba live chaque jour te on a dit yé mdo sala on ba live pour matière écoutée mais ce qu'on y a après ça matière bobunda na on on be ma bébé les abena quand même on dit à la fille à papa non on be ata la rabiso lobi ata la rabiso bo aza bino tubo loba yé pe ya pou comme si je ne peux pas enregistrer. Exact. Yo kaki yango.
La fille et puis que zate pour alobara na biso assuraka biso mambu ya grâce temo que azana ba audio ya panzu et ti lelo ba audio bimate to ebité ya malika pe koza kama omoni mambo ezana ba épisode ba bato ya YouTube ba bimisa nyonso tout et si la six il faut ba moko ozoba na boke wana fandi ali ba matière koti bon ça va na ye aboki to aboki sous et la muki c'est mutu akatete na ye no balingi YouTube ezanja kuna be Fivette Mayamba akatete na ye Laura Chou akata Flor Makinis kuna dokata parce que mambo nde surtout na yamba Laura Chou albio Rémi Kofodo azaki Ed Mason nandika ekindika Rémi Kofodo azaki Rémi Kofodo ababi ku toujours Rémi ayaka grâce tanga yo kuta baona Rémi po bazwaka na kermesse tanga yo kuta baona Rémi atuni eloko bozuye wapi eza ngam na lobiango te eza wana na lobian eza na lobian oh moura de la prestation atangi ba kirindika abinyo sona bozo mona bazana bango ba mais kirindika daka 5 personnes et salama 5 personnes mais jour ba recruter Rémi et salama Moura Grâce Malika, Laura, nani, Nora, Malika, Moura, Grâce, Flor Matini. C'est Flor Bayarasima. 5 personnes, 4 personnes, 5e personne, après, Carmel, le côté na chaba. Carmel Aroya, kolota na chaba te. Le côté na chaba, yem ta approcha bango. Non, kolokota eza bien te, ba lokote na chaba te. C'est pas propos à Moura, ngam na baki si te zawana na chaîne Moura so bokoti boyoka. Eza nini? Bofana na chaba. Ngai nayebi Laura na Carmel bazalaki faut basala déjà faut basala émission bakutana. Ah ba bengana basala connaissance que zara. Et c'est basala émission. Sur le jeu c'est basala émission. Carmel a bien Laura, tu es à place bazalaki. Nous avons attendre à place bazalaki. Ndesali ki basala émission. Sur cette émission pour caméra des alara pour basali Carmel a banni. Oh batali mina muto pum ba direct tout ça mamuke muto pe aza pe mama rosani akota pe na masolo keko lokota non musoba Moura abi ba lokota na shaba abi nzambe na ba bilota lota musoba ndo lotela biso malika nani Carmel na shaba ba koteli biso tanenga ye ko boma biso komona Rémi nde ba lokota na ni ya kermesse donc grâce à mona ngamba libosa tuni bon ya eloko bozuye wa alors que grâce de lelo na ba pi habité c'est que grâce à la pire na Rémi c'est ko sabani na kirindika suso kokoti na chaîne ya grâce temo okoti pe na chaîne Moura au moins ba délire na bango to bando sala au moins Moura Rémi grâce temo au moins ba kena bango restaurant malika vraiment té au moins ba kena restaurant au moins ba kena bango piscine au moins ba délire bango to bando sala au moins Rémi ando sala wana Moura grâce temo ando sala pena boui pour Moura ando zana ba convaincande grâce à Linga Rémi pour Rémi na minute soki oloba ba komi baza boyena grâce ba kutana air nyonso c'est grâce ya nani oh nani Bellevie Kandi nde asangisa bango so plus non eza papa Bellevie nde asangisa bango plus te c'est ça basala ki masolo na bango ba yebana na nde na bango ba kotse pe na kindika malgré ba beke na kindika Rémi adaki Ed Mason nde ala ke apesanga kantina mai pesanga boy melanga chombo sa eza ni likambo bimiti tant likambo bimi komi mutu titsa muninga bongo tina ni mutu abandi ko papa ndeko na ye ozoba mutu mutoro akomi ko papa ndeko ne popo Rémi pas au papa Rémi pas papa quoi abi vomi avant na Carmel ke Malika te abi vomi avant na Carmel ke Malika vomi ne pas tout ne peut Carmel vomi libala ya grâce ke ya Malika po libala Malika babala na simanda c'est mbeli na mbeli to beta mana Musopa, mbeli zo bitama parce que normalement on a ce que grâce na sagesse vraiment afin du silence autala bango ande mambo que nous akalo je n'habite zo la gita ça na le fona le la bega nous akalo petit tanga le loti akala nous akalo même grâce temo ti ba lo ba tout ça grâce temo l'équipe na ngaya tongo pour grâce temo na yebi na théâtre. Oui, grâce à ma mambo, un micro, chroniqueur, journaliste, grâce à ma actrice, comédienne. À l'école nationale, vous avez pas Dams, non? Ah oui, vous avez un groupe Adams. Vous avez un groupe Adams, vous avez grâce à moi, tout ça. C'est Malika, actrice, comédienne. Un groupe Simba. Malika, Mania, Rémi, comme acteur. Acteur.
na groupe ya Elise Barezi na yebe comme acteur moi na journaliste c'était Barezi na yebe acteur petit nanga penako bango tout ba petit nanga vraiment pas toi chez nous façon battre display baby display baby il faut sur pas toi chien ozoba Barezi na yebe comme acteur ba petit nanga pena tant balongwe pas Fanny Masoudi basali coupe na bango nga ça s'appelle qui petit nanga non Barezi soit ça ba nga vie oh petit reste sur le boulot non reste na na ba nga vie nasa yayat nasa yaya na mondango est-ce que bandima apeki ya kileki yango maman nasa na 24 ans na théâtre on a 24 ans en théâtre. C'est que nous bien des mais la vérité, papa na baninga, mais nene on a papa bango, papa nene bazo papa na et ça va vraiment bien te. Ce que bato ba bango te. Ozo ba obona kiri, obona ko finga bango. Bato na basani. Ba profiter ba papa Pino. C'est on a ballon père nos conseils botika mamu bozara bomoko mais so ko continuer na minora bo ba matière na ba matière et aux asko bien te ba maman belé zo bima ozo pas le sou mambo ya nanu ebimi ya la donne bimi mambo mobali ebimi tout ça ozo pas maman mobali ebimi et ça là vraiment bien te oh la donne boteli nani mobali oh na tout ça kuna pe mamu mulu ba bio mobali abanane kala azalaka na ye siko mambo nene a pas sali direct oh mambo belé zobima ka ke vie to monde tu vie à côté na miniati to monde nde tu te vie à côté na miniati vie gie wat mobala caramel na odina gie vie gie wa yo tanga mela kombo makasi we oh mais gie wa côté na miniati ese ngai po ba komiango wana pa la dona gie wa elelo koyoka ba live ya kolanda live ya nani ya nene alobi moi si ya vie abengi ya ebisie abelela akebisa ba fi parce que vie ana maladie na ebite maladie yango eza typhoïde malaria infection po abengi Carmel Odia abisie que tala son ayoki que mère abengi nga tout ça là Carmel Odia répondre à lobinini que nga na bima na e na lia bonbon na sachet et puis ta on ayoka ki yango na ngendo ça examen na zape na ba capture na rotindelo lorsque c'est mes akana Zemi abezaki ya nani oyo ya nani Marquis Killer. Non, il est dans le kuta. Nene azo mboto ebi aza na kati ndako eba mambo ndengeni. Ba bloko nene alobaka po azala Kinshasa te. Ozoba. Kinshasa za awa na Kinshasa. Nene azala Kinshasa te. Nene azawa. Nene azala Kinshasa te. Nene ko bima te. Nene azala Kinshasa te. Nene abima déjà. Azala na point noir. Nene azala Kinshasa te. Nene azala point noir. Te Nene moni nene Mura lobi ayebi porte ayebi se nene aso continuer na yebi porte non na oya nene aso na Kinshasa mais bazwa kala nzoba mais bazwa kala ngana yebiso nene azana Kinshasa te pour nene na micho akoma osigner nyonso po abimisi ya mobali ya mambwana nzoba ya maladie tela nanu mona ta grandeur nango ya maladie ya lobi wana c'est nini ba preuve ezali ozana preuve oui mais ça ba blo mo ya ba terrain auto tangote même ngai na roko tangote po ya ba propos bongo na niveau ya justice ba okanga ya bien te moi ça moi si on sait pas payer avant mobali famille ape mense na mboka na biso oh ça ba propos bongo eza vraiment bien te nene ya nga connaître nene ya surtout na ba direct ozo sala ka mambo ba José de Londres tout ça nene ya azobakisa ba plainte ernionso les savoir. Azo pas que ça va plainte nyonso. Nene a jour ba zoyer ezapena ke mukamate moko boye musimba moko boye o ezapena na ba cameraman ba ba plainte. Moi na petit Jésus na plainte. C'est na ba cameraman ba la plainte pour na nene. Je n'avais pas cameraman ba la plainte pour na nene. On pas. C'est ça na ba plainte aux blague. Ana makambo ko ya pe ateli pe na paquet pour ba nyata ega. On va tala nene asora la même nani Noël madinga nani c'est angari à joyer. On va facile à joyer. On va
atali bana mboka fivete baba fivete morabi fivete ayebi ndako na yo akutana nao déjà non nene azani ate nene yo nene atambolaka akena wenze akena basi pe moi na classe anotika pe moi na classe c'est na bité so atambolaka ndenge ni oyiba momi oyo nene batiso église nini balata ba robe mo boye nini mo boye ba musulman na ba arabe bomba penda boye kaka misu kaka emonana oyeba ete c'est atambolaka ato luka muto kanga so oyeba ete so na bité nene atambolaka bongo comment pour limiter ce nene na gitsa ça non voilà tout ça t'as une presse là ça kelo ndolanga et bien de tout cela mais oza YouTube tango ke boye photo zongi sope boye ozo pas photo lingaki on to lobela ba propos ke ba propos mususu ozo bimisa surtout ma maladie ke oyo ba preuve exact ngana pesu yango ngana yebiso yango be soko za ba preuve bimisa résultat ya hôpital yango la kisabiso bitanga bengi Carmel alobi na lia bombona sachet na zape na ba preuve na ko tindela ati ko kota Carmel na mwana kota ponga sake mission na nanyo na mamuluba bi biso za ngotende ya binga bimana ngotende biso za ngotende c'est que ya dia faux ozoba ya ngwa ba masola lokuta batika biloko wana zoba za actualité koti pas actualité koti to baraka to diembela mais to ba propos to bimisa poso actualité mso makase koti mamone za asute poto ba diembela on point ba chaîne faux et koti là c'est ça vraiment merci beaucoup Prince Luamba tozaki na Prince Luamba et garçon moral ba bien tozala Prince Luamba lelo aye aotakenga kaka na ebité mobali tout ça en tout cas d'accord. Merci beaucoup d'avoir abonné à la vidéo sur Bandeko Bolinga Biso, Biso Peto Linga Rabino. On a été presque nombre bambote nao parce que tout le monde cité déjà. Babonné chaîne. Ne pas ça. DKM Flash TV. Ah ok. Pour ma casse na ba chaîne belé. DKM Flash TV. Na chaîne niso. DKM Flash TV. Ah pour ma casse na. Barbine Mungondi. Kasi bongo bossa na chaîne wana chaîne na bezo tangande yango wana. On s'abonne pe ça là. Tout s'abonner, tout ça est bien vraiment. Olobini. DKM Flash TV, tout ça bambote na Bandeko ba Olanda biso. Bandeko bozo na question ngezani na bi ona cop po bino raboyo ela ba cop. Pour insister, ozo marteler. Mobile yango azala wapi to wapi. Ngelo wana. Ngelo wana. Olimbisa nga Bandeko na nga obolinga nga. Bolanda presse lomba ta mutabandika. Eza na bongo te na mbrieka esprit na ye. Chaîne na biso eza DKM Flash TV donc bo s'abonner massivement. Papa place ozali luka tanga komono. Luka boyela kingato oyela ki bato ba nini ba 2-3 mo tanga zate pour faute. Pour faute. Quand vous avez une émission, quand vous avez une émission, vous soyez perné on a, vous soyez perné. Merci beaucoup, moi bambote non na Bandeko. Monsieur Sili. Oh. Vraiment merci Nayo nous pensons nanga Barbie. Merci na réalisateur à réaliser émission Oyo. Merci na ba internaute surtout abonner à la chaîne Oyo. Vraiment on a profité de l'occasion où on a appelé ça venant à José de Londres vraiment bah conseil visa makasi miniature les en raté aux artistes mimika BAP sous no calme miniature les en raté aux artistes surtout na mona nene que nene ya on a bien mimi on a zaki boy tout ça boy ngai on a yebi mimi kabea na José de Londres sida bilele bazana bango calme mamboza nango kitoko c'est o bazolo ba o ba pesa chambre mo bonga mon vieux n'a pas ça n'a pas bien mais tellement les émissions n'a pas vous avez bien na côté na émission c'est à vie auto sur la lettre à vie oyo ceux qui tout ya théâtre a eu problème à vie oyo a bengaka ba auto ba la poto tout a bengaka penda a niko pesa conseil Eza José de Londres sida bilele vraiment ayeba sur la petit ayeba vraiment tarma mkutu ya Diana awa ozo ba ta muto bolo ba ke ala la chambre à la place ola la te celui pareil que ceux qui bengana à Lucas place là wa sur la basani mamebele bele mais tant Diana Koufaki muta somba cercueil eza José de Londres tant Diana Koufaki muta somba cercueil somba combien ya bibo luka modèle obino bolingi ça sombi cercueil mais bozo baninga zangi place là andima somba cercueil péché na mimika be
je pense que même ta soutenir ango pe mika be ba fois ça là oh c'est yene mutu azo ça que ah zo bokene mbokabu mais bo ba ga zangi place olala o mo afutela ndeko zate ma bebele bele nene ya tika ba propos wala yo tika ba buzoba oyo nene ya keba mimika be za na les miniature za na on te fait dans José de bo continuer mon abino vraiment Charlie Malou la paix mon Charlie Malou la paix tout ça oh Junior Wendo ma bebele internet soit mais c'est Google la zapi enfin dans l'avion mais c'est Google vraiment merci n'a profité n'a PCP bébé Chico mannequin et place Azali Bambote Bruno Teka papa na Gaël chef de ville Papi Sapo voici tout le monde à Dallas Bambote Nabino merci. Voilà, merci beaucoup Prince Louis Banata, on peut Bisso vraiment malgré aux ala qui na programme na bisoté, merci vraiment pour la simplicité, on est bien. Merci na abonné na biso bolinga biso, bozo s'abonner, bozo baksama, mikolo na mikolo et ça abino so bien ba commentaire na bino ndé pe biso courage. Ya koya lisusu liboso na bino, ozali na programme teto ya mbao les yeux puis en l'air, merci beaucoup. Na oyo au sali vraiment ko pe biso temps, ce n'est pas donné à tout le monde, et ça ba te belé, okuta ile bombamo proposer ya robo ya paix. Mais yo bino aux appétits tout ça là, ils ont problème. Merci beaucoup. Bon s'abonner, bon partager, bon liker. Merci à Didier Koulou Motema Odile Makaya. Merci à qui Jabon, Jackie Manyungu. Merci beaucoup à Nasinzingu Pelnati valable Motema Christian Isa Scotty. Vous a tellement ébélé bandeko bolinga biso bo continuer ko s'abonner, vous allez jamais déçu. Merci à notre caméraman Dieu merci Maemba derrière la caméra autrement dit DM. Nous ça maman zala ndenge bozo monango so nzamba zongité. Tout le monde ni kaka na même numéro. Bye.